Tandenge Kolo Nzambe wa likolo a utilisaki ba grand prophète na tangu ya kala na Israël. Lelo na République démocratique du Congo oyo atindeli biso un grand prophète de son temps, la bouche autorisée de l'Éternel, l'évangéliste Claude Kabundi Walesa, bakisela kaye le ministre de la Défense na kati ya gouvernement céleste. Oyo wapi nyonso oyo alobaka tomonaka yango toujours kokokisama. Biso nyonso tozali témoin ya arc-en-ciel oyo ebimaka na tangu moto na Nzambe akendaki kosambela na mboka ya Zimbabwe na 2018 na moment oyo République démocratique du Congo ezalaki na crise moko ya makasi. En train de prier kaka likolo ngomba isika tozali arc-en-ciel ebimi pala moko na couleur ya drapeau ya Congo. Ekomi tango ya délivrance ya Congo. Ekomi tango ya kimia mboka Congo. Ekomi tango ya restauration mboka Congo. Très grande. Kotala maboko na nga za signe ya paix ya restauration. Onyoso akoya un esprit mabe na kati ya mboka Congo. Pona ko détruire, pona ko dérober, akokutana na anjoine. Po ekomi tango ya mboka Congo ezo peki. Na yango lors ya accession ya mokonzi ya mboka Fachi Beton na pouvoir, Pasteur Walesa apesaka message ete esengeli na chef de l'État ayeba kosambela makasi pona kotelemela makita nyonso oyo ezali kosalema pona kodétruire vie ya Fachi Beton. Na Congo nazu message ya koyebisa président de la République nalobi soki akutani na ngate makoboma ye nalobi angwawa il faut apesa message na zanango parce que je dois lui transmettre le message. Problème. Satan monaki déjà. Que vous doyez azo telemela makabo. Bino moko boyebi oye yaka. Na ndenge ba yambaki nga. Zango ba yambinga na liebisi mokonzi boy. Samba lobi kamata mboka publiquement opesa nzambe. À Dieu. Et Dieu akobatela yo pa kotia kimia na mboko. Yonde nzamba poni choisi oyane eloko wa alobi tokosala ngo dans 2 mois nde tosalaki na stade talatina yango etindaki culte munene ya dédicace esalema na kati ya stade de martyr bipai wapi mokonzi ya mboka ye moko abonzaki République démocratique du Congo na maboko ya tata Nzambe wa likolo. C'est dire solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Souci tozala kinango ya kozongisela Nzambe mboka na maboko ekokisami lelo. Nzambe apambola président de la République. Toyebi ke à partir d'aujourd'hui Nzambe azobanda makambo asika na Congo. Bondi melanga que peuple congolais oyo bazalaki wana sur place na stade de martyr très convaincu na masakoli ya moto na Nzambe Walesa nzembo ebimaka te ebimi. Asuki wanate, sima ya mwa mikolo, le ministre de la Défense na gouvernement céleste, ayaki lisusu kobengi sabana na Nzambe na veillée de prière, oyo batondi saki nzungu ya stade de martyr, na souci se moko ya kosambela pona mboka na biso Congo. Témoin. Vous êtes des témoins. Na simbi drapeau. Dans ma main, j'ai le drapeau. Ya Congo. Le drapeau de la RDC. Na simbi drapelé à Jésus notre bannière de victoire. J'ai en même temps le drapeau de Jésus-Christ notre victoire. Dans le bisoni ya Congo ezo longwa. J'ai dit fini la honte du Congo. Esengo ya Congo et ses bandits. Le bonheur de la RDC va commencer. Plusieurs vont constater ce que je suis en train de déclarer. Bokanisi esili, tang tang. Quelques jours après, évangéliste Claude Kabundi Walesa aye kopesa lisusu message ya kabwidi bwidi pona koloba ete Nzambe na likolo ye moko azali kokotisa bulu yeke ya makasi na kan ya banguna nyonso ya République démocratique du Congo. Bino nyonso bozalaki awa na lobi awa boy bamindele baza na sima pays wana bayebi kobomo bazoboma biso meza bazoyebisa ngai kabwidi ekokotela bango ezala bamindele kabwidi confusion ekokotela bango division ekokotela bango mpona problème ya Congo oyo
ezala bato bazosangana mpona kobonisa biso bavoisin ata bapays mosusu baza na nsima kotia kosupporte kokɔta na kati ya bato mosusu kochange bakombo ya bato mpona kobonisa biso kabwidi trouble kokɔtela bango mpo bitumba ekomi ya nzambe. Sombele suka bisanga lelo oyo biso nyonso tomoni ndenge accord de paix euti kozala signé depuis mboka ya Washington pona kotia mokoloto na masakoli oyo mosali na Nzambe abimisaka ndina kati na bareunion ya minene na Europe azolobela likambo ya Congo eza Nzambe akoti na kati na ye. C'est le début de commencement. Ah oui, un grand prophète tokoyeba yete po azana mituka ebele tope mapangu tope lisusu bambongo ebele kasi un grand prophète tokoyeba ye kaka tangu makambo azali koloba tozomona yango kolata nzoto. Avec le ministre de la défense et gouvernement céleste, c'est la précision parce que yende sentinelle oyo nkolo Nzambe atelemisi awa na République démocratique du Congo pona ba message ya délivrance pe ya kimia eye bakotalisama na kati na mboka na biso.